Maman sociale, maman Olive Lembe Kabila Initiative Plus, ye maman tika kabatute na tango apasi. Pasi eza nini ya kokufela. Pasi eza nini ya boloko. Kasi maman nandima kite. Oyo sali e beti nga na motema. Lelo nga na confirmer maman Olive aza maman. Maman na boake lo ba fleur. Na monaki maman Amida Chati. Na moni na bana. Na moni ba Soraya. Ah non na moni ba photo e publiame. Ba tukutu ba zobenga ba lobi mosala nzambo za wapi. Kota. Nenge ba tuana ba lobaka bokoto. Na koti boye na tala ba photo. Na nzoto malili. Na ninga mutu nga lobi te. Totika mama fanda. Mama wumela na kiti na oya bokonzi. Ninga mi malamu. Balingaka pona bozwite. Balingaka pona bizaleli. Yango na bengi yo moninga. Mbazo ebisanga na ebisa peuple de Dieu. Kobi malibanda to marché. Nsambazo ebisanga na ebisa peuple de Dieu. Kobi malibanda te au marché. Papa. Eza na batu ebele basali ba chaîne na bango ba YouTube. Yaza na mboka mikili ya poto. Akoleka na télévision. Azoganga. Bobi mabo marché. Papa. Ye na chaîne na ya YouTube esa zimbongo na fin du mois. Alali pongi alie matame fimbi. Aye ko ebisa bana mboka ba marché. Ba marché na likamunini. Papa la na message na opesa. Nzamba ebisinga boye papa. Na ko sala ba jeter na télévision. Okay, toke passer. Nzamba ebisinga boye. O ba poni na seni landa. Landa na ebisa yo. O ba poni na seni. Rosal nani? Malonda. O ba poni na seni. Papa. Nenye nzamba pona ki fachi beton. Nenye pe ba misusu ba. Non frère. Malembe. Nenye pe ba misusu ba tomboka ki ba lobi te. Asuite ezi elukuta. Nenye pe ba misusu ba sepela ki. Papa nazo ebisa yo. Bokita bomaka. Masasi beta na mboka. Rosara kotika la place wana. Na mo sala nzambe. Bima na nzela. Papa landa. Ba marche ozomona ba marche. E bandi lelo te. E bele ba kufa na mboko. Batika basi na bana likona ba marche. Mon frère, so bimi okufa ngam na ebisio. O tika mwasi na bana. Ngam na ebisio. Papa na pesa siko ordre ba beta gas na désordre. Oye banga na mboko so na anan. Malembe. Na pesa ordre. Passer malembe. Oye banga na mboko. Malembe. Vous plaquez avec les DPS, viva. FCC viva. La Mouka viva. Cash FCC viva. Continuez. Viva. Papa ngana mo sali nzambe. Na na parti politique mon côté on ngana ko kota. Na comme muto parti politique wana. Moi je dis seulement la vérité. Vous blaguez avec les gens. Vous les hommes politiques. Maman Olive Lembe Kabila pene ya maman Amida Chati ezali kambwa sikate. Nazana ba bon souvenir. Nazana ba témoignage au lobby ete soko ebisinga mon frère. Témoigner maman Olive. Nako bando témoigner maman na tongo tipo quoi. Nanzela maman Olive ebele lelo bazana valeur. Nanzela appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kusumba Pomade à Watoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, Limca.
Benga Congo, Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Eh, Tracy Mbelenga. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonché, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Lélo Mathieu Bonché, Toro Solo Labino par rapport à deux sujets. Tomoni Mama Olive Lembe Kabila, Akekotala Amida Chati, Kamere, Motema Vital Kamere. Et Kamouissi Batoué Belé, Tolamugi na Tongo, Banda Boutou, ba photo partout na Facebook, partout na ba WhatsApp, YouTube et Hindi. Et puis Toro Solo Labino, deuxième sujet, Zali. Gouverneur Ngobila a boyi ba militaire IDPS ba marché et puis ba prophétie pe bimi et pas ba pasteur rebelle que ba marché tepo et le moment ko salamati. On va parler avec les pasteurs Lité Yakanda, notre pasteur, notre frère oyo quand même até arabiso marambe belé au palo ba vérité. Nabi ke bana ya Congo barota la biso de partout boza ebele au barota la biso donc on a pesibino ba mbote ebele ba partenaire ya émission oyo ba Laurent Sokoko ba Alfred Adi Misaka ba Kingston Sono le boss na Lyon bozota la biso ba Léa Dimbi maman sociale la canadienne bozota la biso et pourquoi pas Angèle Nyota mère de 4 enfants madame Ngoy toujours belle pasteur Lité Yakanda santé na oboni. Oui, par la grâce de Dieu, Tata Nabisu ya likolo azobate la paix azobomba. Pambate mobateli oyo akoko bate la biso na sena moi lokola yawe nzambe tata azate. Tango nzamba azokutanisa biso esengeli to remercier davantage. Pourquoi na lobaka likambo tango nyonso tango botiaka micro liboso na ngai? Makambo nzambe nga mutu na banda ngote nga pe mutu na kosukisa ngote. Makambo ki journaliste yo muto banda ngote yo pe muto kosukisa ngote. Yambo ete biso to ya na misala oyo ezana ba oto zobenga bakulutu na biso. Bango bayaka liboso basali na ministère ya nzambe na politiki na makambo nyonso songolo pakala basali tana bango ekoki baleki biso peto ye ndena bakisaka boye kibolenge to pe kibo jeunesse ebatelaka te na bakisaka boye suki ya pembe to pe kimukolo ebatelaka te ndeko na ngai eza na bato ebele lokola za nzoto makasi abosani ke maladi yaka abosani ke liwe yaka abosani ke nzamba azali yango na se na moi oyo mon frère ma sœur yango na zoebisa yo boye tangu nyonso zalaka reconnaissait pas na nzambe pamba te nzambe nde mutu abatelaka yenda lingi biso mingi mpe akutanisi biso tata apambola biso. Maman Olive Ketala Amida Chati ben impressionnant. Merci beaucoup. Trouble moko ekoti na minute na mboka on a ko papolango penza batu bien surtout na église nako bete bato lolengo na papoli na nyati yo nako isi yo okota to hôpital zela moninga mi malamu balingaka pona bozwite balingaka mpona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya mpo etondi motema moninga malamu bayebaka na tangu ya pasi landanga bien moninga malamu bayebaka na tangu ya pasi ngana lobaka kokende tope kotala ya mama Olive Lembe Kabila pene ya mama Amida Chati ezali kambwa sikate nazana ba bon souvenir nazana ba témoignage olobi ete soko ebisinga mon frère témoigner mama Olive nako bando témoigner mama na tongo tipo kwa nanzela mama Olive ebele lelo bazana valeur nanzela mama Olive ebele batombwami nanzela mama Olive
lelo baza batu kati ya batu papa nga nazalaka mutu teke na lie na bombi te ndenge nazomonela ndenge nazolobela nalobaka o ka na moni na misu nalobaka o ka nga na yoki na matoi na bwakeli yo ba fleur mama ni mama ndenge na yembaka tangu nyonso mama ni mame mama omemi ngambo mama Olivier mama omemi ngambo amema ngambu nyonso na mutuna na ye amema ngambu nyonso na mutuna na ye mama social mama Olive Lembe Kabila Initiative Plus ye mama atikaka batu te na tango apasi pasi eza nini ya kokufela pasi eza nini ya boloko kasi mama na ndimaki te oyo sali ebeti nga na motema lelo nga na confirme mama Olive aza mama mama Olive aza mama ndeko na ngai te ndenge nalobaka ete mobotu aboti bana bakulutu bazoloba ete oboti mwana oboti motema te kasi mama o bazobenga mama azwaka bana na ye nyonso baza bana po yende mutu abimisi bango yende mutu aboti bango que ça soit comportement ya bana que ça soit lolenge ya bana que ça soit lolenge bana baza ko se comporter mama na bwakelo ba fleur na monaki mama Amida Chati na moni na bana na moni ba Soraya ah non na moni ba photo et publiame batu kutu bazobenga balobi mosala nzambo za wapi kota nenge batu wana balobaka bokoto na koti boye natala ba photo na nzoto malili na ninga mutu ngalobi te totika mama vanda mama wumela na kiti na oya bokonzi mama nzambe tata pambola yo omona bakoko na moni musala o nzambe tata ya likolo apesa yo ya fondation na yo Initiative Plus le lengo vani na kiti na oya kibokonzi ya Initiative Plus fondateur ya Initiative Plus OLK ah mama fondation ekende liboso tata nzambe apambola yo. Amen. Papa Nzambe apambola notre maman Olive Lembe Mutema Malamu Ebele. Merci. Mesdames et messieurs, à tout le monde, Bazota Labiso, Trésor Bozo, le mannequin les plus chers depuis Paris. Chichichibola, beauté plus l'argent, Elodie et Fefe, respect à vous. Donc, on est là toujours avec Mathieu Bonché, votre humble serviteur. Merci à Jean-Paul Nzouzi Katoumoua, Papa na Samuel Katoumoua, et sans oublier Sam Kunku, il y a Aimé Kunku Azota Labiso, Balobi na minute onde tozo sa l'émission, et ça déjà ko yinda na limité, mais yo zwa ki ba prophétie banda lobby, fallait to solana yo, mais olobi nini d'abord pour na nenge gouverneur aboyi pe marche en wisa. Merci beaucoup. Nakoko loba. Tokei directement. Merci. Ah papa, omoninga na mboko yo naza mosali ya nzambe fondé te naza mosali ya nzambe créé te o ba créé nga ba komisanga mosali ya nzambe pona kokana na papa na ngai te po papa na nga za mosali ya nzambe nenga pe na komi mosali ya nzambe non naza mosali ya nzambe fondé te kasi la ne message on azo pesa c'est très capital na tongo lelo oui totika kosakana na basali ya nzambe totika koleka na télévision kofinga basali ya nzambe totika koleka na télévision kolobela basali ya nzambe mabe eza signe ke impolitesse na kamwa kalikambo yo okomona mutaleki na télévision aye pona kolobela basali ya nzambe mabe nzoka biso toza batu o tozomema lotomo ya mboka ata ba vrai ba faux bazali kobosana te biso ba vrai tozali la nanga bien ata ba faux bazali kobosana te biso pe ba vrai tozali ngana za vrai nengo moninga boy mboko eyebi nga pe mboko ezo considérer ngai papa landa IDPS viva FCC viva Lamuka viva Cash FCC viva
continuer viva papa nga na mosali ya nzambe na parti politique mon côté on na ko kota na comme muto parti politique wana moi je dis seulement la vérité vous blaguez avec les gens vous les hommes politiques papa na lobaki boye nzamba zo sangana ebisa peuple de Dieu kobima libanda to marché nzamba zo sangana ebisa peuple de Dieu kobima libanda te au marché papa eza na bato ebele basali ba chaîne na bango ba YouTube yaza na mboka mikili ya poto akoleka na télévision azoganga bobima bo marché papa ye na chaîne na ya YouTube esa zwi mbongo na fin du mois alali pongi alie matame fimi aye ko ebisa bana mboka ba marché na likamunini papa la na message na opesa nzamba ebisinga boye papa na ko sala ba jeter na télévision OK toke passer nzamba ebisinga boye o ba poni na seni landa na ebisa yo o ba poni na seni rosal nani malonda o ba poni na seni papa nenye nzamba pona ki fachi beton nenye pe ba misusu ba tomokaka non frère malembe nenye pe ba misusu ba tomboka ki ba lobi te asuite zi elukuta nenye pe ba misusu ba sepela ki papa nazo ebisa yo bokita bomaka masasi ebeta na mboka ronsara kotika la place wana na mosala nzambe bima na nzela bato azoboya papa landa ba marche ozomona ba marche ebandi lelo te ebele bakufa na mboko oyo batika basina bana likola ba marche mon frère so bimi okufa ngam na ebisio otika mwasi na bana ngam na ebisio papa na pesa siko ordre ba beta gas na désordre oye banga na mboko so na nan malembe na pesa ordre passer malembe oye banga na mboko malembe vous blaguez avec les gens vous blaguez avec les gens et comme ini nyango papa que ça soit massacre ko beta que ça soit batu ba ko marché ngana mo sala nzambe papa okoyeli suko zonga interview ronsang malonda so longwe place wana na longwe mo sala nzambe na mboko yo je suis l'homme de Dieu confirmé on est biso yango wana tangu fachi beto abimaka ebele batombo kaka suka nango fachi avanda te kane na ebisi yo ronsaro fani na mutu na cheka ngape na longolaka ne na che ronsar ofandi esili na mokonzi yolan na mosala nzambe na ebisi ove ba okende déjà ezo yinda bien bokende bokotonda na gazi lelo bokotonda na gazi lelo papa na pesa siko ordre inconsciemment te na pesa siko ordre consciemment ba piki me o bobimaka na tangu ya papa Simon Kimbangu bobima bokwesa batu bakao na posa na yoka bopito batu batondi babuka ni makolo bakata ni makolo vous blaguez avec les gens et comme ni nyango et si ton marché na mboka we koki ton marché batu bakufa batu bakota mabele ba famille batika la pauvre maman tika la vefi bana bazotanga te likola ba marche vous blaguez avec les gens papa na mosala nzambe on a bien ngwana attaque c'est bêti mesdames et messieurs c'est fini on se retrouve la semaine prochaine merci Congo Glodidia Sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga